Cuisine Yannick TV nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend et kokoute la bino partout bozwami. Topé saka bonsoir, topé saka bonjour, tellement ba payan weza différent, ba RPza différent ba ndeko na ngai. Avant ko ban émission la biso topé saka merci na Seigneur kolala kolamka. Eza habitude te eza kaka ngolu. J'espère que vous allez bien. Ba vrai ba oya ngai. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Na mukola lelo nzamba sali biso ngolu to mona ni lisusu eza vraiment. Et c'est moi ma casse na mis sur papa Seigneur et ça biso vraiment bien ma casse bande konanga avant ko bande émission la biso bozo mona ba miniature wana eza 2 personnes na miniature wana eza si la bisalu na miniature wana eza Bobo Manoka lisolo tozo lobela eza ka uniquement ya Bobo Manoka na si la bisalu bande konanga na mukile eza mabe. Baba kouk bokota bo commenter bo s'abonner bo tchaba j'aime s'il vous plaît et que ça là vraiment bien makasi baba kouk bokota to sola non li sola mam sinabiso bokota to solo la li solo to sola mam sinabiso si la bisal bokota bolandango très bien pena bokebi nyonso bande kona ngai li solo to solo la eza si la bisalu na Bobo Manoka et ça là vraiment bien te to lali to la muki to ki osila to lali to la muki to ki obobo Cuisine Yannick alobi azara ne banki te po abomba Cuisine Yannick abi tena memela pe ba vrai na nga ba abonné na nga ba kouk ba bande makamango ezotambola yango bomoni na fongoli caméra na nga na mukola lelo na memeli bino émission o bandiko na ngai bola nango vraiment bien pe na bokebi nyonso s'il vous plaît partout bozali parce que ça la bien te komona Bobo Manoka abandaki ko jouer trop pas belle vie kandi petit lelo a jouera pas belle vie kandi à part pas belle vie kandi Bobo Manoka azana groupe na ye ya théâtre étoile groupe na ye ya théâtre bandeko nanga eza étoile kombo ya groupe na ye eza étoile mais kombo ya groupe ya Sila Bisalu eza SB. Lokola groupe ya la patron na Bellevie eza Bellevie Kandi groupe ya Bellevie Kandi chien na ye mutu na gu azana groupe na ye mutu azana kombo pe apesa na groupe na ye bandeko na ngai Bobo mama Sila Bisalu babengisa ye pa Bellevie Kandi ajuaka e koma pe na mama moboye mama Sila Bisalu pe nzamba pamboli afongoli pe groupe na ye mama Sila Bisalu afongoli groupe na ye groupe pe bongika ndenge ezala to benga 1 2 3 poko ni moko epelisa moto tempo moto epela bien fo ezala 3 ezala 4 po moto esa nini epela ezalo kwa liboko moko esukola ke longi te bandeko na ngai afa elongi na yo etela bien fo maboko ezala ta 5 po mambo elongi esa nini etela bandeko na ngai mama Sila Bisalu asali SB habité na bengisa bandeko na nga ba soutenir nga to jouer ensemble abengisa Bobo Manoka abengisa papa Omar abengisa bato ebele to monaka mingi ba jouaka na SB kotala ke Bobo Manoka a jouaka na pa mama Sila Bisalu a jouane pa Bellevie parce que tata moko mama moko zaka na ka bongo abengisa pe papa Omar pe bomone a jouaka trop pa Bellevie a jouaka pe trop pa Sila Bisalu a jouaka pe trop pa Dinana bango nyoto ba bengana na bonka ndenge makamango etambolaka e ko sala mama Sila Bisalu na gu na SB azana bana ye bana mama Sila Bisalu boyebi bango boyebi ki azana bana Linda boyebi ki azana bana Gatbi azana bana Lina azana bana me andeur ya bana ye
azape na bato abengaka o vraiment baza ba membre ya SB lokola Bobo Manoka, lokola Pierron Dombasi, lokola lisusu Papa Omar. Papa Omar, joyeux anniversaire de la part de Cuisine Yannick Tiff. Nzamba lola apambolo Papa Omar ici kozali. Maman Sila Bisalou, alobi non, encore tozo sa l'émission na biso tellement bien, SB Penzamba Pamboli. Soki na moni ke bandeko na nga naza na sujet na nga bien émission na nga na banda kobengisa bino tout le temps to joua kaka. Papa Omar alobi d'accord, Bobo Manoka balobi d'accord, ba Pierron Dombasi balobi d'accord, soki lika émission ezo bien théâtre to ça la toza d'accord, tozo sunga na kaka, union fait la force. Ndenge kindaka. Mais tu es komona na mukola lelo lisusu, Bobo Manoka azaka na groupe na ye ya théâtre depuis mais azara na chaîne te. Mais tu es comme Bobo Manoka pe nzamba pamboli asali pe chaîne na ye. Asali chaîne na ye, alobi non fona banda pe ko sa ba théâtre na ngana koti saka na chaîne nga bandeko. Bo papa Bobo Manoka pe abadi ko sala pe ba théâtre na ye, asali théâtre na ye akoti pe na chaîne ndenge kaka SB pe asala ka ba théâtre na ye ba film na ye akoti saka na kati ya SB. Bobo Manoka ake ko pona ndeza baninga ka boyo soutenir nga to jouer ensemble ndenge ka kezalaka. Bobo Manoko ake ko benga Demer ake ko jouer na film ya Bobo Manoka. Era jouer na film ya Bobo Manoka, film pe leki Bobo Manoka pe atiango na kati ya chaîne na ye. Tellement baba kuku bazara mitema malamu, baba kuku balingaka na bango mamis na bango, baba kuku balingaka mutu nyotu o alingaka mamis. Bande konanga mutu na mutu azala na ba fine na ye. Même nga Cuisine Yannick na ba fine nga o balingaka nga. Même nga Yannick na pe na ba fine nga misusu balingaka nga, misusu pe balingaka na baonga te. Misusu pe na commentaire ba ofinga nga, misusu pe na commentaire ba soutenir nga avance. Mutu misusu o chole za normal. Mais tu peux remarquer que comme kaka Demer a continué na film a joué na film ya Bobo Manoka baba cook ba lobby na bango eloko te. Mais Demer a quoi saka muto alukaka ne ba problème a comme loba ke baba cook ba fingiye pour asali film asila film a Bobo baba cook ba finga e ponenge ba jouer na Bobo na film wana baba cook ba tu ba finga na bango te e komika na minute e komika likamu kyo baba cook likamu baba kukubande konangeza pe kitoko te boye ba pe ba faux compte eza ba faux compte eza ebele na sa moyo mutu mususa lingana yo te ko akrelo ka faux compte alobi baba kuk botika bande konanga botika mami sikimia pardon s'il vous plaît. Mama Sila Bisalou ndenga zawana azape mutu botika epoka muninga sepela mama Sila Bisalou alobi non baba kuku kutu ndenge zana baba kuka batu nazo comprendre te kaka baba kuku bande ko nango eza Cuisine Yannick TV na yebisa bino ba faux compte komi ya makasi bato a théâtre na biso na tie mama Sila te nazo loba na bato a théâtre na biso bato maboke na biso ba faux compte ko tia makasi mutu alinga ko te be mutu mo alingika a créer les mams na biso problème à komika baba cook s'il vous plaît botika baba cook ba tout calme parce que komika baba cook baba cook bazala te bonda ko tanga ba komba banani e komika ka baba cook pona nini biso bato mukili toza mitema mabe to linga muto avancer te to linga muto pambwa mate bolika bo étouffer mams na biso bolingika bo sali réputation na ye pona nini. Bobo Manoka même asali chaîne na ye asali film na ye abengisi mamisi te mais s'il s'agit que Bobo Manoka asali film mususu abengisi mamisi akokende ko jouer il s'agit que mamisi asali film mususu abengisi Bobo ako jouer Bobo aza moko na kati ya SB eza famille ya Bobo ndaku ya Bobo aza porte eza ouvert pona Bobo jour et nuit bande konanga bokabola Sila Bisalou na Bobo te ba uti musika tokabola batu te so bomonika batu mibale basangani bolika bocha division Bobo a créé ki chaîne te bolo ba ki te pona nini to mona Bobo a joua pa bande konanga kitoko te na vie ya photo e moto banga mabe to linga te ka ke to luka ma problème nyon tout da baninga Demer style azande kona yo Demer Bobo azande kona yo soki o jouer pas Bobo Manoka mabe te soki o jouer pas Bobo Manoka ça te pour créer ba problème na SBO baba cook ni ba commenter lo mabe
babakuku nini balobelo mabe omoni babakuka ngo wapi bokomi kaso bolali bolamuki babakuku bolali bolamuki babakuku ezala pe bongo te ezala bongo te bandeko na ngai babakuka bato bazana bango toboyi te babakuku baza mais bafwa bakuku pe bakoti ebele mutu asali faux compte a créé ne kaka lobi komo na ngai bakuku ebi na faux compte otikala koyeba ete asali vraiment finga sisi asupprime nango otikala koyeba ete yo ero otanga yo lobika bakuku na ngai na tune s'il vous plaît bandeko na ngai bobo manoka asalaki chaîne te est-ce que makambo ebimaki demi akokabola stila bisalu na bobo te bobo ndenge aza nako ndeko asila amembre ya SB ya lokola bobo ndenge aza na nyoto olinga na SB porte eza ouvert mpona bobo ya lokola lelo bobo asali chaîne soki abengisi mami sisila akende kojoue mami si mpe akokende kojoue vraiment kuna mpo bobo aza ndeko na ya mobali frère na ye bandeko nanga tosala mabe te na samoyo mokili ya mokie tosala mabe te Belvi Kandila patrona aza mpe na bato na ye aza mpe na bato na ye oyo mpe bakumisaka ye sila bisalu aza mpe na bakuku na ye oyo bakumisaka ye Ixil Pechang aza mpe na bato na oyo bakumisaka ye memi bobo manoka babakuku balingaka ye me apart babakuku aza mpe na bafai na ye misusu balingaka ye tokreaka baproblème te esika problème eza tomoni eloko osala eza tobandika babakuka bato s'il vous plaît botika mamisi calme mamisi mpe aza mutu toboyi na biso te aza mutu aza mpe na mai na makila atalekani na bemission répondre te mais o moninga yokaa na njoto boyebi te bandeko nanga esala pasi ya lokwa nga kuizi yanike na vene eske mo bato balobaka mabe mpo nanga me nga na répondre nanga te bandeko nanga keba silence ya moke eza très efficace bayi baloba mabe bakuto na mabe yango te nzambe ajuste mamisi ndenge aza nako aza mpona mutu nyonso il s'agit lelo Belvi abengi akende jouer na pas Belvi Kandila patrona mamisi akende ko jouer il s'agit akende jouer pas bobo mamisi akende ko jouer baza bandeko de même pas dina na baza bandeko na ye toti kokabola bato ya théâtre na biso toti kokabola bato ya maboke toti kokabola bango s'il vous plaît bino na bino ka bato ya théâtre de mer kuto yeba na biso to uchi wana ka mikolo olingo bando yeba na kako bando créer ka ba problème bongo te ka yo mutu moko akika ko kungo kabola ka sila bisalu na Belvi Kandi kaka yo moko ko créer ba problème boye te eza bien te ndeko na nga mwasi ya kitoko te bobo manoka ndenge aza na aza kuna groupe na théâtre kala mutu nyote bi bobo manoka aza na groupe na théâtre des étoiles nana yebi yango te ezaka ke bobo manoka ndenge asali ka chaîne boye ekomi ka bobo manoka asali chèque bobo manoka bakaboye na sila bobo manoka jouer sous na SBT nana yebisi bino bobo manoka kwa asali chaîne en jouer sous na SBT bandeko nanga boye te boye eza kitoko te ata moke te bobo manoka asali chaîne biso babakuku tokende ko soutenir bobo manoka parce que aza frère à mamisi na biso frère à Esila Bisal toko soutenir bobo na tout toza na kanda te zuwa te topesa bobo chance avancer chaîne kende pe musika eza bien parce que azwi pe likanisi moko ya bien un miso azalai nango pe te mais encore likanisi yango pe ye esali pe bien aza mobali azobunda nde mobali nyoto abundaka oh basi bazosala pourquoi pas bobo asala kota la Belvi azo avancer kota la dinana kota la Sila Bisalu pourquoi pas bobo bandeko nanga eza kitoko te olalika olamuki ocréer lomombo olalika olamuki ocréer lomombo bafo compte ekome ebele bato ya théâtre ekome ebele bato ya maboke balobelaka babakuka bato te bato mutu aza bafai na ye mutu na bafai na ye botika mpe mamisi kimia s'il vous plaît esa bien te esala mpe pasi ata loba ata aza mutu akovanda mpa nde oraisonne esa bien te na part cuisine ya niti tifi na ninga ka na loba na bobo manoka en tout cas félicitations avance encore eza vraiment idée bien ndongo sali chaîne yo en tout cas ba film na yebi keke ezala kitoko po eza de kitoko yo ojuaka très bien bobo manoka en tout cas cuisine ya nika peso kaka ba félicitations bandeko na ngai bobo manoka azosala asali chaîne na ye ndenge mutu nyoto asala kazuwa te kanda te topesa ye chance
Maman c'est la bisal azana chaîne belle vie quand azana chaîne dinana azana chaîne bobo manoka pe akobi na chaîne mabeza wapi mabeza te cuisine yani ka sepela rana na lipambula baninga ba vrai nanga ona memela kibino ezaka ka information o ezo circuler par ci par là na lobaki na ko bomba te na nga banki te na ko memela ba vrai ba abonné na nga boye ba makama ndenge ezo tambula. Ne kopesa ba merci na ba papa nyonso ba mama nyonso o bakola émission e bandeliti suka bandeko nyonso ba soutenaka cuisine ya Niki TV de pro de loin ne kopesa bino ba merci ba o bozo sala ba remarque na ba commentaire o bozo benganga na téléphone ne kopesa toujours ba merci. Nazana besoin ba remarque na bino, nazana besoin ba conseil na bino, nazana besoin na bino parce que au besoin de la cuisine yani kezo salanga toujours na avancer ba merci beaucoup. Merci na bantu nyonso, merci na ba bakuke. Na pesi ba merci ebele na ba bakuke ya monde entier, ba bakuke ya Sila Bisalu, ba bakuke ya pasteur Charles Bameko, ba bakuke na pesi vraiment ba merci à trop na lela bino ya trop na pesi ba merci na ba abonné na nga nyonso ba vrai na nga tout le temps na lobaka je vous love na lela bino ya trop nzamba lola apambola bino na tous les domaines. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye.